Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo check check TV. Congo check check TV nde makambo na profiter na pesa papa na biso Sibu Mutombo leader ya pembe po leader na biso na leader na bango ekareza mulai leader na biso nde makambo merci beaucoup na moi mbala za na sima caméra Metiti ma mon réalisateur tala rayo tala musala ozo sala kitoko vraiment nzamba baxela ko ba mayelo baxa suba pipi na ba mungwa po balandela biso ya Congo check check TV ba sepela kaka po esala ka bango vraiment bien makasi. Merci penayo bino pe balandi na biso nyonso obo sabona na chaîne oyo bo pesa fidélité na bino na papa Sibu Mutombo na msala kitoko oto sa ila rabino vraiment merci na bino vraiment bo continuer ko s'abonner et ko sala biso bien bo continuer ko tala rabiso et ko sala bien ba commentaire na bino pe ezo sala biso bien merci penayo mutu ozo finga na ba commentaire vraiment merci non na moni pena ke o aturaka attention na ngai o tala kanga o linga nga penza na moni ko finga na yo ozo ko encourager nga pona sala su musala kitoko makasi vraiment na yo lo basusu na ndeko nanga o alobaki ke mabanga eleki trop wera ko yemba nzembo eza ya 4 minutes 1 minute ndambu eza ya mabanga po yango atongeli bandako vraiment libanga eza mabete so yo poza posa na bwaka ko mabanga oyebisinga na obwaka yo po jamais na kosa l'émission sans que na remercier bato basala ke fondation ya plasma ezala baya gotier business bazawana asala pe film mo abengi pe plasma a jouer et ça la pe kitoko pourquoi pas na dédicacer et ça la toujours bien mabanga ndem te sala ke biso peto zala bien moi parfait moi nini moi lamba et ça la biso vraiment bien. Merci beaucoup na ndeko nanga ya journaliste cœur sensible biso toza bana ya papa Sibu Mutombo bamboto ne vraiment ebelé na Allemagne place aux ali vraiment merci beaucoup na maman na biso Hortense femme sage na London City bamboto ne vraiment ebelé maman place aux ali Wumela yango lelo na roké na bilo musika te vous avez droit de savoir vous avez toujours na droit ya koyeba parce que il faut toyer kola ceux qui tozo koka kotambola malamu te tozo koka koyeba makamusu te na nzela ko talaka na betando ike boende yango salaka kepo tozo mayele na ba émission na ba théâtre nde yango édukaka biso peut-être makamusu otozo ki tan ya ko loba yango te ndeko langa pe akomaki ke ozo loba trop kasi émission na salaka fona loba te so na lobite na komi baba na vandi bo yo comprendre ndeni ke lisolo le nga yeli bino lelo ezabo il faut na loba so na ndola ksamba si no comprendre te posa baba te donc c'est que faut na loba kaka donc esenga rapeka faut na loba mingi po lisolo beta yango sala analyse na batu na plateau il faut na loba kaka na yango metiti ma na osengo nanu ke avant na banda histoire oyo lekisela biso na photo wana ya mama na biso na papa na biso basangisi oya mama na biso Lidi Luzinga meti mama na biso oyo atumbi papa na biso na Luanda mama Lidi Luzinga oui place maro se tromper te mama Lidi Luzinga na Luanda atumbi papa na biso oyo azalaki ancien ya Léopard ndeka bozo mona photo wana ezoleka wana papa na biso ancien ya Léopard d'Isaïr brûlé par sa femme Lidi Luzinga papa na biso Alembunga Mayo papa Alembunga Mayo atika ki biso vraiment bino mo bomoni photo wana eza déjà si aziki atumbami ndo moni batie ba bande wana bongo asa déjà ebembe atumbami mwasi atumbi mobali na ye likolo ya zuwa na likambu oyo azu atata ya ko vérifier yango te azu atata ke alandela yango sa analyse ke likambu ngo eza ya solo te ngana loba lelo ke mibali batonda na bango te et bandi banana ba papa biso preuve papa biso ba boti biso ba mama omona ke papa boti na mwasi pourquoi ba mama na biso ya kalabazaki na mitema ya milai mutema munene ya ko supporter makambu biso na ba yana biso o biso to landi tozo ko supporter libala te pona nini keta mobala za mobulu yo fo sali kamro lelo tala lelo to komi na nini o ndebo uti ko mona photo wana na yango metiti manazanga mokote na sala ba ndeko langa mibale ya mwasi na mobali awa bilongi o bino pe boyebi bien ba mesana ko intervenir na moko azape mopandisa ngoloko la ngai plasma fungoela biso ba mona bango comme ça et que ça la paie bien. Merci beaucoup Metiti
Bonsoir Fa. Ouais, bonsoir Clarisse Plasma. Na droite nanga awa na sana ndeko nanga ya mwasi ye moka se présenter ndenga mibenga kana bongo esala ka penga ipe bien. Bonsoir et bonjour partout vos alliés. C'est Tendresse Dibinga la sirène. Moi na mulbolo keto pete mbisa kwa rumtala kasko simba te bongo nanga bo dundango. En tout cas le soleil pesinga passi hein. Oui. Passi na kanda makasi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Moi na moi c'est comme un niveau. O tumba mo balo ya yo. O boza na ye. Quel que soit ma bo ya sali. Ma beni yo balimbisa ate. So moni ka selo ma bemoko boy so ka zolo mbanda. Tant mieux bo se séparer que ko tumba muto ma mutu ndengwana. Obi bato ba kate omoni mutu être humain. Aza cher. Surtout yo tumbi bongo. Po ozoni so ni oziongo parce que yo otumbi okimi po ni mte yo lombe. Vana ba tumba oti. Po ka o esala kati. Ma plasma nena ko lobana te fa lobana bo loba prétend na kozoaé no démarrer no l'accès que non aza mayele te aza tout la moisi aza tenta aza windi parce que ça normalité et ça ba envoûtement au katran du bon bongo po anine coach na biso katika bon pourquoi papa tia koline apa za ko kola na ye yongo eloko ni yango asala ki o elimbisa makate yona ba famille ba muto ba kumba tumbi botele mabona ndelika botina suka tana ndenga molili bokote nango atana ndenga molili bolanda parce que ça en sens te ye aku abomi abino biso ekolo so baluba na bena ndemba ngaza mona ndemba 100% na kasayo centri bon to na kasayo occidental biso obomi babomi yo ozokisi bazokisi yo biso za bongo ce que c'est que yo bomi ti biso to garder silence to embryer batu te peux ça kabane batu ba bossa na fimbu et kenda bongo de famille wana ba télé parce que ça en sens te bolingo ezeloko ya isengo si ça tient pas ba kataka po e comme abiso na biloko te ma chérie on a kolbana na mitso yango wana. Merci beaucoup Tendresse na ozongela yo fa l'artiste noir tala eloko kanti na biso asali kotumba mutu pe kotumba mutu comme ça mutu nige Thompson mbisi soso tonini allez okimi na yo Si réellement la guerrière Yundozaki guerrière tant aux ujaton et tomba mutu ko ki matin parce que on a raison tomber là qui et ça passe na ba vie na biso batu surtout continuer aux alaka boye est-ce que na vie na moi si on a tombé le biso ndeko na biso congolais lelo mes condoléances na famille na ye asala ma bête to y azala ma be mota sala quelque part autom susu ye balimbi c'est tom sur le campagne de la société so pour autobito la ndela na ba détail so pour kebite aux arrêts comme tom susu à mon téléphone sonaki tom susu mon akelo comme boy tom susu ba kangi na pété mais vu que ba jalousie na ba basi na biso komi ya mabe et comme sorti na point wana pourquoi moi si jalousie bongo pena ozanga kimia tina niveau ya comme kotumba mobali et puis tu es là so babota bana. Oui, babota. Bana baza et puis bana baza informé que non yo tumbi papa na bango. Po kimi. Enwana yo mama. Ça fait mal. Tom soku taba msusu la banzela babo yo sunga ba parents na bango tom so ba chose morale babo. Cœur de l'homme. Cœur de l'homme et tout ensemble ma vie. Papa omoni okokufela lo papa to maman pas ces anango mais ce que fait li mobali pas ce ça que zani otana no muto apesa ko sentiment muto abalo tout ce qui est dans un temps normal comme on a vieux ou grand cela veut dire abalaï mon bal to biso mon abali yo abandi ko botso bana a opesa ba sentiment a opesa o juste linga to ko marawana alors je peux audace ce pas tumba na pétrole ce qui peut na essence aussi pas notre pays tumbier asopeli essence papa na biso azalaki na se ya kwiti ya masanga alali kongi nde asopeli essence atumbier akozanga kimia mwana mwasi wana comme lobi nani comment na Lidi Luzinga en tout cas aza la recherche ba lukaye ce qui Lidi Luzinga yo criminel
partout azali bomoni bokanga ye bazoluka ye eza normalité motema bomoto eza wapi toza bamama si babenga so mama poani fo toza motema munene boye pona nini ebi papa ya bana otiki bano bakomo boka bana bazangi tata omoni omizangi kimia yo moko na mito ko va na quelque soit grandeur likambu ko va bongo bosepela mobali na yo na mito yo koza to kimi le papa akufi bana basike ba fazer est-ce que mon ngo eza normal oyo mono osalaka eza solution omoni eloko leki tika na mokili eza te kanda eza courte joie kanda oyo et puis makambo mabe omoni mami il faut tozalaka na ba bonne conscience omoni il faut tolinga kotokelaka conscience na biso omoni chaque fois motu nga salikambu conscience interpellake kaka ce conscience interpellé le kamoro bolio que la conscience na yo parce que ya sali on a mis to zangi kimia to so mela ya donc aza vraiment lesté mais yo obomi mutu otumbiye omono bimi champion mais yo bili oyo okufa merci beaucoup Tendresse Dibinga na keno pande kunanga fa vraiment ils ont pu ça passe vraiment quand on entend le bateau à liboso ils ont passé d'abord ils perdre vie à mutu on t'a perdre vie naie aza mutu à part yo zaki moi sinaye ana famille naie abando sala azaki na bateau yo ando za ba charge na bango siko yo o éliminer vie naie yo 8 ans ya ko éliminer vie à mutu tom susu oza mutu o ya considérer na vie naie pourquoi nga monika bino basi foto bambel bando ko sa bino parce que ne ba vérité biso ba ya bondima ngote parce que tant déjà mon vérité est l'eau mon bon limité pour Elia comme na kuiti tu voyez au sala ba bêtise oui ça so chepe na botombe mutema wana ponga ta ko ba mampuko libanga na kokate parce que mutu et a passé merci parce que mo fongo le porte non li felo ils m'ont mis fongo le porte li felo oza nga passe otala bana batikali so bazata mikolo c'est bon mais ceux qui bazaka ko ba leki na biso ba 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans ils ont passé parce que 17 ans 18 ans 15 ans admettons 18 ans classe ezana merci et a passé parce que au bébé si d'abord via bana yo moko place aux à l'aise quand maman tendance à tourner aux à l'aise siko au finir na okende wa pikasi je crois ouais c'est important la vie il y a moi si ceux qui basent biso loko to mobile ceux qui non ça la raboté faut yo capé cause na maîtrise ya bakanda mususu ya na opio conseil te na condamner te yo moibi au sali mais pour nga o mi fongoli ka porte ali felo merci bon voyage je peux y aller felo merci vraiment merci beaucoup j'espère que tu commis déjà ko kende na ko chiter Tendresse Dibinga n'habite na bengango opesa conseil to o alerter bateau no so ba komona mama Lidi Lusinga conseil te nazo alerter nde bateau o bazomona o ba komona mwana mona ngeta taka commenter pona ofula yi o komona ye bakanga ye ava bakena la police ou apesa mboka ki les droits ba betaye ba tumbena na makolo mo parti à scène na biso mona milieu na biso batike ko to ba tumbe ko kundeka ba tumbe ko tase onyoso maintenant ba ke ba samba aloba deni ne sala ki abutuma mobile na et puis ba wela ki nini ba sona ki nini ezali kam nini ona koloba yango wana tako swana tako wele loko vraiment donc so ba monie bakangai onga na koloba ngwana ko pesa ta conseil moko te pesa ka pesa conseil te na profiter pe na pesa ka numéro na rapporte pesa kaka tuzaka batu numéro na ngeza plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 compte Facebook na Tendresse Dibinga somono sanga demande ezokotate okomenga par messenger na répondre ezaka toujours nga na profiter kana pesa mboti na ba vrai nanga mboti nanga na Mariette Badega donc Mariette Badega na Schengen Mariette Badega Schengen na France na bandela susu pour ya lingalingi libanga ne makasi Mariette Badega Schengen na France et puis maman Bernadette na Londres maman Pasteur et puis na Sema Maes Motema Jean Simayes na Mireille Sanduku na Jeanne Bomboli na Boston mbote na bino ngwana ba tutu ba sepela nanga na yo mokope na femme tout ça plateau na ba tutu ba saka na Congo check na ba abonné Congo ya Congo non check bino tutu mapeso mbote na ba ba s'abonner bozo mbote na bino to na ngi bino mingi. Merci beaucoup ndeko nanga fa to komoke na biso na suka nini yo koloba po to koloba te ke o to pesa conseil ezate eza to koloba nini alerte
on a rôle ba maman nanga baby sineka bana o comme si ba no ba fazer comme si ba no ba orphelin ba orpheline parce que yo kima tata na bango na mitso moli moné et ana c'est ma belle. Merci parce que Clarisse Place Mozu Souton et la mangane émission na yo et puis à Ndonangai Tendresse Dibinga. Bah salutation nanga exactement trop parce que tout le monde en a posé ngana boaka et tu m'appelles na plus 243 89 98 53 959 plus 243 89 98 53 959 compte Facebook nanga Fabrice Iba. Fabrice Iba. Donc, ce que tu as au Zouanga, tout le monde en a posé un gars dans une temps d'émission, on a vendu, on a tikio. On a pu se coordonner sur le Zouanga. Bah, salutation, on a pas fait un Gauthier business et puis ma soeur, Darling Love, la canon. Donc, on a vraiment trop quoi. Merci. Merci Penayo. Merci beaucoup na baignon so bazalaki ebele pona kolanda biso na moi analyse autosali oyo pona maman na biso Lidi Luzinga oyo atumbi papa na biso vraiment epesi pasi makasi papa Alembunga Mayo ndenga zaboye j'espère que si bakundi na mboka ya Luanda kuna na Angola mutu nyonso oyo akomona maman Lidi Luzinga aza déjà mutu a commettre ka meurtre atumbi mutu ce que monier vraiment yo loko linga osala mabete soko monier oza mutu ya ko signaler kuna na Luanda oza mutu ya ko signaler vraiment na yebike mboka na loi ezalaka makasi mwana oyo moko boti pauvre mo bimane mboka wana fo papa mwana asala mukanda ba légaliser on a la police atie penda caché na ye nde penda nde to benga DGM defa penda fo a chepe caché na ye ke papa ya mwana ndimi ke mwana na abima mboka na yebike mboka na pe loi peza makasi lokwa ka pa na biso awa bo lukisa penda mama na mutu nso ko mona photo ndenge penda ezole kapena émission boye a luka soka moni mona mentiona vraiment akangaye et ko sala bien parce que abomi mutu atumbi mutu na se ya kwiti asali mabe makasi et pesi pasi vraiment quant à moi na opesa kaka susu merci na papa na biso Sibu Mutombo leader ya Pembe kuna na kati ya Allemagne ba mbote no vraiment ebele na maman Hortense la femme sage moko vraiment o a soutenir rapé Congo check na makambe ebele ba mbote no place ozali penda kuna na London City maman Pascaline Mujinga wetu badi banga marché ya mumenu kuna na Angleterre ba mbote no pebele maman Madongoma la patrona moi si ya fioti ngoma la dame de cœur moi so sokolisa mbali ne ba santé na poto azaka moko ezayo maman na Suède na libota nga momba kuna wana moni vie nga Caro Matumona de Monaco ba mbote no pebele na moni pe lisusu wana vie nga Sefa Mokonzi ba mbote no vraiment ebele pakavisa ya yo pe yango wana atosha numéro ya yo yango wana Anita Ndoma l'impératrice Anita Ndoma na Anita ya muke Anita Emmanuel bamboto ne belé Gelor ukani ya yo yango wana vraiment ebele na sukisi nanga vraiment na motema nanga papa ya bana nanga Dodé Mavumisa Jean Pedro kuna na Amsterdam babo ya basambwa to combination na suka merci na moi mbala zaki na sima ya caméra soki était mais bomoni bisote metitima vraiment ba mes condoléances penayo et bembe ko ma samedi ba abonné na biso so ya check o bolinga meti numéro ya meti eza wana vraiment na se ya ba écran na bino bo benga ye bo souhaiter ba souhaiter bon présenter ba condoléances et ko sala ye bien parce que ce qui était même musala oyo et sala maraté talara ye pena muta simba penda cerveau monteur na so ya Congo check na ko filmer na les réalisations na montage et ça toujours ka ye moko donc et ko sala vraiment bien to comme une émission na suka bo continuer ko s'abonner et ko sala biso vraiment bien merci beaucoup na assistance vraiment ya Darling Love la kanona moi na muluba kanoti na kati to comme na suka à ma fille chérie Victoria Mariné la Kamiende Ndoi à Jericho Betox check Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check TV Yasiba Mutombo